Tokoki ko mboka na biso d'abord ebandi na fleuve Nil ti na Kalunga. Donc fleuve Nil donc na Gabon ti na Angola. Wana ne mabele na biso. Alors mode de vie na biso fomukimbango alobaki avec nzete ya pondu na linyoko na nzete ya mbila. Tokoki ko zongisa ndenge bakoko na biso ba ndeko vivre. Gouverneur azosala eloko te. Donc Joseph et Laurent, tout le monde a tenu, ils ont changé, ils ont passé, qui passe la passe. Bah de là, comme matin, tout le monde a souka wapi, tout le monde qui est wapi. Mutupe otondi peuple ndima qui place na keno a travaillé bien. Azate a toi zalaki na Jacques Mbado zalaki awa peuple pas boya ki ekaka. Nani oyo de yon kusa zalaki awa na papa na ye to boya ki bango ba travailler ka toujours bien ti. Tondima ki bango te da on a bango ne so ba gouverneur ne so ba travailler na Congo central. Gouverneur o déjà s'appelle ça peuple na makamba bien azana été. Mais loko les atya ya moko la moko ndenge bayaka la bango lié akei les atya à tout alia batiki alia akokende na ye c'est Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bandeko surtout bolanda biso de partout dans le monde. Correcteur News TV, Rachou la caramel, ngawana ya bino pona kosola na bino masoloka ya mboka. Mboka na so Congo eza tellement munene à tel point que boyebi ke sango tozala ngo bomo na ratala baita. Moi to bimapé moi chic ezate to na sangwama. Oui voilà, to na kolongwa na bilili o ka soki matanga bakundi soki pe corps na bandeko na biso balongoli na ma kuna na koleka matadi kuna na kinza ba longoli yango Kinshasa matanga isilinde to kobonga matanga ke non bango bakunda mina normalement te tozaka boy. Donc ezali pont Marichal wapi pa tozana de donner Maweja pont Marichal to kolongwa pe awati kuna kinza to kolakisa bino nini to kuta place bakundaki bandeko na biso place batumbaki bango tozo ba fait batu nyonso bo continuer toujours kozala scotché branché tozaka na matadi to yaki des jours passés kozila ba administration et salama ba nini tout ce qu'on avait donc comme épuisé bien to linga Rachou bolinga ka Jocelyn Moussa bolinga de Maweja so butinde so moi mikemke za ka malam to déranger binote maintenant bi aussi même na motema mo apona kosunga ba mapasa utindika moi mukie pour aider biso na ba la veille to kosala kota. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre l'état où vous êtes là. Kinzao est nini? Commune, les alliés quartiers, les alliés villages bien. Bon, premièrement d'abord Kinzao, n'est pas commune wana. Les alliés cité. Pour l'instant, et comment commune de Kinzao en quelque sorte c'est ça. Mais c'est quoi le rond-point wana ndo ati monument on a une collection. Bon, rond-point wana ngé l'accès juste que non. Ne boza ba paya boy soyez les bienvenus les bomoni rond-point bon rond-point l'accès est synonyme à paix na ratia mboka na sens moi bongo. C'est comme deni ba vivre na Kinzao été. Bon, premièrement Kinzao to vivre d'abord. Objectif principal à Kinzao ezali baya à part yango kwanga nde ba mama batekaka bongo bilo moi bongo ba commerce nengo zo mona boye bilo moi bongo et puis ba jeune garçon na biso ba sala en taxi donc misala vraiment na Kinzao vraiment ezate ba société ezate ba société za ba sala ka ba utaka hier mais ba na vraiment ba za focaliser na moto na roteka bilo moi bongo donc bilo comme tu appelles les ali liba ba sala ni donc liba ya utaka zamba et kena ba sieri ba sié après et ke Kinshasa bilo moi bongo. Alors basi babala kana ndenge nini bon premièrement awa ko bala vraiment c'est un peu difficile parce que distraction vraiment ezate ba za focaliser mingi na bazemi bayaka to vanda bilo moi bon ndé tantina lobby donc baza focaliser vraiment na bazemi donc vraiment ko bala vraiment ezate saki mutu aye angava na kitapwete kozanda ku eza ba garantie banda ko za ndenge nini bon banda ko ezali eza na ba quartier ba côté pezali ba côté local ba office ba nouvelle cité ba quartier ezali. Mais tous appels ma commissionnaire na biso que non au PC commande ndaku boya lokelo ndaku selon loi na yo. Ils appellent ba venir na ba numéro. Ba venir ezali mais en vrai ba venir ngoza moi passi ba venir ezali ba quartier pezali. Siko toka ka mingi pinza limbisa pona mutuna Kinzao balobi ezali mal répété za quartier mon ko penda donc mutanga zo kaka Kinzao wana somme zo sala déjà. Bon en quelque sorte Kinzao est mal répété. Et comment
mal réputé comment? Parce que makambo so sala mana kinzao bato ba memaka sango. Donc depuis to iba dongo ta misile bungi biso kaka. Oui ba dongo na bisolo ni. Bon, juste l'isolé auto les cas ne batumba iba mapasa bilo mo bongo. Mais ma solo est belé. Nga depuis na ye na kinzao depuis 2004 batumi da 6 personnes en mboka o. Ba nyonso batumbi abaza ba innocent ba muso batumba bongo na makambo kindoki ba muso batumba na muyibi. Mais ba mapasa o esala biso passer parce que bazaki ba innocent. En quelque sorte c'est ça. Tellement et ça les magi na kinzao yango sango kinzao ezo ke mabe mais engelo batek ba nyonso baza na kinzao ba baza mabe na Kinshasa pe. Solo ya bana mura baza banani. Bon bana mura eza quelque sorte eza ka bana moto. Eza surnom ba pesa bango bana mura. Baza bana moto baza ba brigand ba sala mabe te non. Depuis tokomi na mois oyo bana moto ba kufi da 5. Mama boma ba ona nzela boye moko boye pire vient en kuto no vivre ne ba bomaye. Pona makamuka ya moto ba ibi moto ba bomi. So eloko wana bana muka batika nango loko la moi caché mon na mutema. Ba lingara vraiment te ba yo ke no muta ibaki moto do fo ba revendiquer kaka mais ça la biso pasi revendication ko matina otumba bato. Ça eloko mo donc toko sepela nango te. Comprendre bien bato ba sala transport ya moto koto. Ba souffre kane ba boto la bango ba moto. Ba moto on pesa ya bango te. Mais pourquoi surnom ya bana mura? Bon en quelque sorte, eza surnom mo ba sepela nango. Ba bana nango depuis kala. Mais tu veux que balobi ke non baza bato bazaka soki Kabila zo le ka pesa bango ba lata kombona. Non, Kabila kutu bon, je ne sais pas, na makamba politique vraiment na ebité. Kabila balata komona te pona Kabila. Eza komo mon kutu Kabila ya kokuta ngo déjà bana mura. Donc eza ba bilo mo bongo ba base eze belé eza ba base mso akaida ba na ba bana komona bon. Nde bango bano fanda na kompona ngo bamba kombo ya bana mura na quelque chose c'est ça. Donc bango balobi bana mura ona ba yo kaka l'état te. Bayoka la police te non ndenge za wanga ta police aye ne to tele meso ezali ba bomangana yo awa ata police aye okuka te bana mura engelo bate bana mura nyoso baza ba voyou de bana mura za ko nje ba kuluna la sinonime kuluna eza bongo te bana mura sinonime wewa eza lokwa ba luka ba memaka wewa na Kinshasa awa sikoyo ba tutu ba memaka moto ba benga ba bana mura mais la plupart bana mura ba benga bana mura eza ba sala na rompo wana mais baza souté o ba sala na seke banza ba benga na bana mura te bana mura pe nyonso te baza ba voyou na ndako nyonso bana malamu bazalaka bana mabebe bazala en quelque sorte c'est ça siko na kinzao soki jeune fille ngabala bala na âge bon en kinzao faut jeune fille ngabala la plupart ba jeune fille babala awa eza mingi ba utaka na église lokwa ba témoin ba ensemble et qui par nango acheté donc à partir de 18 ans comme majeur akobala na bi awa na kinzao bato bakumbaka moto babenga bango bamura yo za muta moto to osala transport osala biloko na nga sala transport ya kata tereka yo po babengi yo mwana mura te bon bana mura baza banani bana mura mbona oyoka kombo kaka ndenge ezalaka matadi o basiki ngande nde pe bajene mosusu na kata kenza bakomopesa bakombo obiso bato ya ntele obiso bato tele mais sinon bongo yo za muta ntele nini nga saka transport bodo place nazo di client na kei yo za na base te te kinzao nde toka kinzao eza nini kinzao quartier eza commune eza village kinzao elingi ezala commune mais par rapport ane balobaki bato baza moke effectif ya population yango batia mosu commune te etielika cité oui kinzao pourquoi eza mal réputé bato bazobenga eza na connotation moko mabe bato bazobanga ngo kinda sangwa mabe penza kinzao bato baza kinzao te bato nyonso baza kinzao baza mabe ndenge omona na matadi bakini chaque bato baza na comportement na bango mutu mosusu okuta na place moko asali mabe sango ekendeka ya mboka mobimba c'est-à-dire so to comprendre que awa pene ezali base bato asanga makambo mabe eza base awa bato basala mabe te bona matadi bato bakata bato machete bafola bake matadi ne base bato basala bakata bato machete te do bato wana oyo basala mabe bango nde mais bato la majorité bato baza bien yo kita mtozoya bato nsola boke bapikinzao boke bakuna bakotika makolo na bino kuna babi kuna kotambola boye okomi baba okoloba lisusu te siko bino siko boza à l'aise nana simi bino mutu te bobanga po wani nga mpe na mwana matadi me naza awa nabanga te eza mboka moko ya bien koluka mpe vino awa mpe ozwi na yo nga na mwana matadi mwombo place epeseli ovandi kinzao ezali mal répété epai na bango oyo bazoloba mais biso bato toza na kinzao bo tomoni na biso mal député yango te mal répété yango te ezali toujours nesika bato bavandi baproblème ezalaka kaka alors baproblème ti ozomona ezoya eza mbala liboso moyibi moko ayibaki koto oyo meme na Kinshasa meme na Matadi moyibi so babelelika moyibi
bino mo boyebi kaka babelelaka liboso moyibi na côté ya terrain kuna et batumbaka moto toyoka lisusu babelelaka lisusu moyibi moko boye côté ya nzela ya kokende na Sekebanza batumbaka mpe lisusu ezalaki kaka masse moyebi batumbi et mikolo utu eoleka lisusu bamapasa mibale bazalaki na biso awa bazalaki na bango ba musicien nga aza artiste nayembaka nabetaka miziki na bamboko oyo bayaki bana kosala bafaire na bango et puis bakotaki na kati po batsomba babiloko mosusu na kati kuna po ezala neti baintérêt na bango po bacontinue baclip na bango na babiloko na bango et na surprise na bato bamoto ndenge ezalaki kolongo awa ti na bamboka bakendaki eza quelques 7 km comme ça. Alors il faut pas quelqu'un na moto. Alors aller retour na bango na moto et incompréhension na bato ba moto ti na ndenge ba bundaki kuna ti na ndenge ba beleli moyebe masse bimi pour masse tango déjà etumbi moto na ebité to condamné nani. Alors bato balobi que Kinzamvo était mal comporté bon na ebité. Balobi so bakisi siko ba Kinzamvo était kuna mointe soko sala accident. Ole bato ba kolokota ba simba papa ngisa ba memo l'hôpital te ba ko sundola ko to kufa ba ko wela nde ba téléphone ba biloko yelango mbongo nyonso. Non oyo Tchekembanja eza terre sainte. Eza mabele ya bakoko na biso. Donc Fumukimbangu tango alongwaki na Manyanga awande na terre sainte esika lekelaki babilembo ezali akotelaki nzela sumbi kilengi bisika oyo asalaki bikamwa ezali oyo eza terre sainte ezali toujours ezosenga monde entier regard na territoire oyo papa wemba belela Kinzamvo ete atikala onyata te donc ezali mboka ya bilaka tango ngonga yango ezolinga ekoka nde bokomona ba épreuve ebelebele oyo eza ba épreuve Kinzamvo ete ezala mvoete wana déjà ezala no bakombo ba ancêtre na biso oyo babanda mboka oyo bakunda ekuna na nzela ya kokende na Tchekembanja hein. Alors eza mboka moko eza très stratégique spirituel ya ancêtre pour biso tozali ba bena Congo tozali biso nyonso na bino to poser nga ba question na ba diriger biso kuna tozali ba descendant ya Congo Nimi abota na Mama Ngunu abota Makuku Matato Chaku Panzu Penzinga et biso nyonso moindo nyonso ya mokili mobimba tobima wana alors tokokabola te biso ezali multipatrisme te Congo belge to Congo démocratique te biso ezali royaume Congo na kati ya Mbanza Congo nouvelle oyo ibandi na boko tina mwanda ba fleuve Fumukimbangu alobaki tango peuple moindo azolinga atelema mboka nyonso tu oyo ekobundisa biso ekokwea na mai eza wapi eza de boko ya mwanda na ba fleuve biso ba Congo nde to banda mokili ya baindo donc ba tchana se biso toyebi nini oyo ezali koleka ezali problème spirituel mode de vie awa ndeka Fumukimbangu alobaki biso tokoki ko mboka na biso d'abord ebandi na fleuve Nil tina Kalunga donc fleuve Nil donc na Gabon ti na Angola wana ne mabele na biso alors mode de vie na biso Fumukimbangu alobaki avec nzete ya pondu na linyoko na nzete ya mbila tokoki ko zongisa ndenge bakoko na biso ba ndeko vivre. Merci bandeko bandi boko komona babile kwa TV nde makambu na si mon boss Sami Poi depuis États-Unis babimboka Donald Trump papa moro bien quoi toko ko baka osela no musala toko katsa makadam ya Kinzamvo ete toko koyeba mode de vie à côté eza modèle nini to pena pa libosa président ba jeune ameka pe ko expliquer biso le lengeni ba jeune ba va awa président le tike biso ali komona penza ozali président jeune ya ba jeune oyi bisa biso Kinzamvo ete ezali nini commune village cité et ezali territoire. Bon, Kinzamvo ete en principe eza ex-cité. Maintenant ba loi sika fallait comme commune, maintenant on est commis penza officiellement communauté. Eza na kati ya territoire ya Sekebanza. Donc en bref on a koké koloba na Kinzamvo ete yango. Alors mode de vie c'est tout mingi ya jeune, ya jeunesse, ezali nini penza na kati ya cité na biso ya Kinzamvo ete. Mode de vie ya ba jeune awa ezaka mingi bilanga et puis nandenge pe ba chinois ba elebiso moto. Yango comme emploi à part bilanga dans une activité mosote. Bilanga ngo basaka ngo ndenge nini? Ya maboko bozwa moya ko se dépanner ozwa moya ko vivre. Donc eza na sens wana osalema bilanga manioko
okosala bilanga madesu okosala bilanga masangu oya 3 mois yango mona ba kino ba yaga mingi koto na ba campagne ya masangu oya mingi yango musala mingi ba jeune basala donc nzambe te pena mingi masangu te en tout cas masangu madesu et puis manio konde to koti mingi sikoyo na ba formation yo ba ONG bazoya nango nde kilitira ne ye mingi mais mingi ya masangu madesu yango mona ba benga madesu na biso madesu aseke banza voilà. Alors président ba jeune ba docteur qui bato mingi penza bako zala penza na sangwa mabe ya Kinzavwete ali mal répété ils allaient président mais peu éclaircir biso to pe démentir eloko wana kutu na sepeli présence na bino pona ko éclaircir likambo oyo esala biso pasi mingi et surtout tozana ba regret mingi na ba radio minene lokola Top Congo to ba RFI ba chaîne ebele to landi to ebite source information wana ba diffuser ki bazwa ki ngo wapi parce que moni bino siko bokiti sur terrain pour que bozwa information na niveau ya source na niveau ya base tozana ba regret makasi dernièrement tozangi na gouverneur à province azangi na biso kaka pona makambo yango to manifester ki pe ba regret to senga ki implication na ye pour la recherche et la source et information parce que c'est très important yango salir biso mais pour la koloba ke biso to ba xénophobe to linga ba to te so ki pendenge nini te donc eloko wana kutu yango to telemela basunga biso bakonzi pour na eloko wana ezala te parce que depuis kala to zalakawa na zo biso to zalaka trop bien na bikolonios na bandi na ndimite parce que déjà moi na wana zaki na intention ya koya na l'état et l'état à son tour voilà yangwana na banquette oyo bazoko amene tozo senga na bakonzi ba responsabilité faut la partager et ça raté ba tikira kaka charge na population te il y a eu aussi des erreurs techniques et il faut mon asika acte zo salema non loin ya bureau à la police ba voyons na bazoleka wana hein. Et les messieurs bakutaki na jeune motocycliste wana azaki yemoko na poste asenga ki ba intervention na bakonzi bazaki ba disposition nene c'est ça aussi le problème donc vraiment toza d'accord tena acte wana et tozo condamner ngo toza parmi abato tozo ko dénoncer ba obiso to yebi parmi abato bakangami bien que bakangaki pe bato na loyenge parce que ba innocent bazali c'est tout à fait normal ko ba pe bakufa ki baza ba innocent mais ba enquête eza ko sala nini eza ko continuer donc to senga kaka nde justice ezala vraiment en plus moins ba 17 personnes hein? 17 et les déjà 17 voilà donc ba enquête eza ko continuer et biso pe na mboka na mateya tozwi na ba député na biso ya ko dénoncer parce que honorable na biso ayaki a mavunga lobaki on doit dénoncer. Donc comment tozo comprendre tozo kende wapi tozo suka wapi tozo baluka kaka place moko tozo baluka place moko tozo comprendre te donc mukika etikali biso mama tokotambola marche mutakala tolongoli bilamba tozo tambola marche. Donc tout le monde est soldat, tout le monde est nini, tout le monde est bilamba, maman nyonso, tout le monde est marche mutakala. Pour vivre que oui, maman sous le monde passe. Ah bazolo ba atu akende. Bango bakoya est-ce que biso pepe tozala toujours na simana ke yenda za mutu malamu parce que yeba moni mutu mabe wana koya biso pe to moni mutu malamu. Point d'interrogation. Alors atu ezata na ye totika ye asili sa mandat na ye. Akende na sima bazwa gouverneur mususu batia parce que biso auto votaka yete batila rabiso totika asili sa lokola batia ki asili sa mandat ne akei na sima bazwi mususu aye ko travailler na presque to continuer na ba guerre oyo province ezozonga toujours sima bango mabumezo vimba bana na bango na via poto biso tala ba vito zanango eza malamu te batika lokola ezata atu ndenge zalaki te ya Jacques Mbad ndenge zalaki te ba Deon Kusu ezalaki ta ya ba papa ya Deon Kusu nani ya donc bango nyos ba travailler ki mutu pe auto ndim peuple ndima ki place na ki no a travailler bien azate a toi zalaki na Jacques Mbado zalaki awa peuple pa boya ki ekaka nani oyo Deon Kusu azalaki awa na papa na ye to boya ki bango ba travailler ka toujours bien ti to ndima ki bango te donc na bango nyos ba gouverneur nyos ba travailler na Congo central
gouverneur o déjà sepelisa peuple na makambo bien aza na été mais loko les atteint ya moko la moko ndenge bayaka la bango lié accueilli les atteint à tout alia batiki alia akokende na ye c'est tout le pont na biso na ba Congo et lo moko tena tozo senga hein gouverneur na nano ya ensemble bazala ini pour ceux qui baza ini barobenda la police et kozala ini epai na bango sécurité okota makasi na kati ya mboka mais soki bango mibale na bazoyokana te omoni ke na biso population tokoti na désordre wana ensemble na gouverneur bayokana te pona nini wana bakonzi oyo baleki biso fo bavandisa bango bakoka kotuna bango na sens nini gouverneur aza mukongo oyo ensemble aza mukongo ndeni biso na biso bakongo tozoyokana te orke biso na biso na foto banda koyokana comme ça oyo akoya nsima akozala bobangi mpo biso toza deja ya koyokana soude alors oyo akoya moyen ya kotia désordre exact mais soki biso toza deja na désordre wana kocontinue na nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka doki bango mibale bayokana comme ça sécurité mpe efanda makasi soki bango mibale bazoyokana te sécurité mpe ekozala te na bakongo eza na bato bazolinga gouverneur te mais neti nga na part na nga namoni na nga mabe o gouverneur azosala te mpo ti lelo toyokaka kaka ke gouverneur na bapesa ye signature te mpo azala na conclu ya bamakambo nyonso pourquoi mpo bazoyokana te orke soki bayokani bango mibale province na biso nde ezomata mais na ndenge toza boye na minute o province na biso toujours ezokitaka na se pourquoi des ordres eza entre ensemble na gouverneur orke bango mibale fo bayokana mpo mboka na biso eya kochanger ne fiske mwa moke Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.